sit na bino ya bana mboka bolanda ya ngoma laku eyambaka baartiste ya gu eyambaka baartiste malamu eyambaka baartiste fendi. Bonjour bana poto bana Londres bana monde entier on nomme biba la grande taille on se bonga bobenganga kabino sur la petite taille carabino. Donc à toza awana kitamo tout ça la moi lo mo boye bana poto no mo boye bika ba genre ndeza laka wana la pesi mbote na moko mobile ya pembe mobile moko ya swag ya mukie. Donc Mike Lokamba ba mbote belé ba gros bisous ya yo wana. Donc ana na kitambo vraiment ma belé vraiment ba kitambo ya kitambo na luka moi quelqu'un bat moi quelques tontines moi comme na mo bona ngana lobela moi bonne question na mo quelques questions na ngana lobela lango à propos ya sans tableau. Donc na mo déjà tontine moi za awa pembe nanga to yeba yeba no dama solo ndeza. Bonjour tontine. Bonjour. Boni Bien. Tontine anga na tunoka na tuna yo quelques questions pour ola na mbali nonde position ngaka kolwa na mbali nozala na position. Bon là la position nyonso position nyonso faisant la position moko pour faisant na wana privé que na position sur na lali penda na penda o penda ko na central que non c'est bon na mbali nanga position nyonso to boité mais faisant la position moko faut le que na position o sur na lali na mbali nanga na lali na mbali nanga. Bon là ni ke de soto lali biso mi balé na pofara mi faut na kanga ina nzoto poso ngalinga mi pane yango position kanga na nzoto suka opena ninga pena dans la lipoponge ya fona kangi na nzoto boso mbongo sa bongo passer pour bongo passer bongo sa bolingo amour bongo sa sko bosa combien de coups. Bon net nanga boy ngalinga na mi ba 7 ba 7 ngalinga ba 7 coups. Donc yo 4 to 5 au komate na komati bana poto ba poto ba Londres bo sa boyo kati moi kitambo ye mo grand terre propre lobi ke no yende ngeza bongo ye 7 coups. Donc ye 7 coups yo kati ayo ke loko na bise ba 5 abi que jamais impossible ayo kangote. Donc yo no za bongo ba 5 ko kate ce ko po ba 7 coups wana yo sala na mbano baba bolingwana ezana baba mo mususu sala ke no so bo passer rapport na mbano no se faisant en position mo lingela que son la fin na position au pour kota na sentir mbano nga bien. Bon pour l'instant c'est que non sala na mingi netinga na mtomnini so na tina position lala ton so sala nga bien te no yoka bien te dans na ba système na mon apesa qui ton so repese mingi kota sima pour pena asala na se sentir sima la benga obi bakota sima bakota ba fesse otanga belé ezate mais la kombo kasika kota sima repese sima et mais la kombo moko wana ba benga on so sima kota sima na ezaka na kota sima rate parce que bana poto ba otala ba olando comprendre kota sima les ana kombo. Bon kota sima nesi ba kota masoko yango pena na pesa pena côté wana pena wanga na lingaka mingi yango wana kota na perso sala on peut no sentir penda ko na sentir penda bebe na penda tokos yango wana penda no nzolo baka yango wana do ba liboso na tourna biso bataminene o se sentir to kuta bina lo mo za na muki so il lokone mukele biso bataminene o ka bien te faut pesa pena ba côté ba sima masoko pena sentir que dans son afuka mi bena zo pesa moto donc ni zo pesa lenge loko fona sentir pena na zo yo kango. Mais bino ba gel ba tontine ya Kinshasa ya Congo awa bolo ba ke non bana poto ba fia poto bazé loko te ba ko kama kambuté donc baza salité du genre mo bongo toye baté na ndeni ba ko kama kambuté kune da poto aiza king façon bon mimela la kuna obse to mimela awa e ningi moti bango zo mimela ningi na bango ba français biso ko na ninga king neto za a ba biki ba kuma bangela ba mbele na bango so ba ana Congo bino ba fia king abo kanga mbele na bango bo sa ba makamo bo etek bango kuna bango ba ninga ba tendresse bien kutumbali okanga mais awa ningi bo mimela ngo donc toye baté yo meme kuna ninga tendresse mais ngano meme na ninga tendresse te. Donc ngane pena photo mema na pena na nenge ya love kin yozo kenele pena kuna yo okeno na nenga ki mo santo ngane na ko pese ki santo mo ya maleme mais ndemo peka so pena ninga brutalité ezali kuna azana esango a tanga ya fa funga mapena amona kemna ke oui na ye pena na kata kin na amona pena kin nenge za do bino kuna
na tsane na sanga na kini bu ya onta bayara awa to fibara bango so to fibi bango bino kuna bozora net mikuwa botinde la biso misuni. En tout cas merci beaucoup, merci vraiment na sepel makasi na makam na ndenge ozui temps na yo ya koyoka nga to solo la boye. En tout cas na sepel makasi, en tout cas merci beaucoup, merci. Okay. Africa Elengi TV, site na bino ya bana mboka, bolanda yango malamu, eyambaka ba artiste ya gu, eyambaka ba artiste malamu, eyambaka ba artiste